001 quoi. Nya se banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Congo. Rande le bel wata. Mais pas na tikoyo Baptiste tout. Bangini. Moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tout ça na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 baba site. Loba il comment me ménage. Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui ben ça concerne tous les deux pourquoi me minga tu as sur langue. Expliquez docteur. Docteur, selon yé azomona que na faible na mou na kokelo côté. Expliquez docteur. Docteur, mon ben na ndako azokokate. Azokokate makam na ndako azokokate. Ya mwana to yé pour trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na sens de expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngala salaka, mon ben na pas sala. Mais et aka tant nous c'est liboso attention, pas stress, misala. Mais dès que ça vient là, asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu na cause de fatigue, na je peux pas. Boni boyko. OK, na comprendre que bon, le boye ba problème ko itali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu asala ba problème d'érection, ngai na conseil ka mingi produit oil. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, ils ont des produits 100% naturels. Ils ont complément alimentaire, ils ont des vitamines anakati, des vitamines C, ils ont des protéines nyos. Ils ont produits moko ya komelango en fait une fois tous les 2 jours. Nakati wana, ils ont 6 sachets nakati, au komela, sachet moko tous les 48 heures. Et comme ça la bino 15 jours, c'est la solution idéale Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui Maxi Bien-être de Moboulou. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Bonjour très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Moulia Batalhadora. Que pour moi, que pour vous et pour l'édification du peuple des dieux. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Vraiment, j'ai besoin de votre attention. Comme nous le savons tous, que cette émission intitulée Moulia Batalhadora, c'est en langue portugaise, qui veut dire tout simplement une femme bataillante, une femme courageuse, une femme forte, capable de frapper le porte par-ci par-là, aller à la recherche des informations, de nouvelles actualités pour vous transmettre à vous qui sont très importants pour nous. Vraiment, je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva, lorsque la chair ou l'épouse du grand réalisateur Serge Lutumba. Une fois encore de plus, je frappe la porte de l'église à Igreja Evangélica Assemblée Christa, les églises évangéliques Assemblée chrétienne. Nous sommes ici précisément à Sedi a Verdade Salva, la vérité sauve, du pasteur Kimbuku Mombata, celui qui est le responsable, le visionnaire de l'église a Verdade Salva. La vérité sauve, réellement la vérité sauve. Mais nous savons celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le lot tokolobela sujet moko très important oye lata kabiso nyonso bana nzambe muto akotombola musapi alobaki azana ngote
je crois que aokosa mais aokosa bisote akomikosa ye moko parce que ce komikosi ce que kosi okasi kokosi bato tango kolala na butu conscience ezo déranger yo ce qui veut dire okosi mutali boso yo moko après kosi biso bato oyo kotikala ka jamais bongo parce que la Bible dit et en a rien o esalamaka en cachette sans que nzambe na biso a de volango donc to le si je moko ezali que le ton problème na yo ezali nini quel est ton problème nalobara toujours émission oyo Moulia Bataliadora c'est pour édifier le peuple de Dieu partout ici kabino bozali tozaka na nzambe moko toaka na moi moko donc ezali bénéfice pour nabiso to ba ko se retrouver réellement problème nabiso ezali wapi donc quel est ton problème motema na yo eyebi motema na ngape eyebi problème nini za kotungisa bo moi nabiso problème nini zo sala koza na pasi problème nini zo sala koza na souci o c'est limité est-ce que muta ko résoudre ba problème aza to azati alors toujours ce qui concerne la politique il y a les grands politiciens bazo sa ba conférence pour ba luka solution na ba problème na bango ozali pona ba maladie tozo mona ngo ba grand docteur ba savant bazo sangana bazo luka solution ba kisi bazo pesa ba vaccin pour te bazo appeler solution ou état na maladie mais pour ce qui concerne aussi ma préoccupation il y a peuple de Dieu ou ils en a ba question la parole de Dieu Dieu a jamais manqué un témoin quelque part Nzambe suscitera toujours ba serviteur naie pour na quoi ko transmettre biso qui est l'évangile la vie Nzambe lelo merci à susciter les biso un serviteur un pasteur il se nomme le nom de Kibuku Mombata bonjour pasteur. C'est bonjour ma sœur. Je crois que pasteur doit vraiment premièrement qu'on remercier l'accueil Nzambe na biso azamala mingi pasteur avant que to banda pasteur na kolinga que pasteur moko se présenter pour batuba yeba mato ina biso tozotia poto yoka nani. OK na remercier mingi nkolo Nzambe apesi biso opportunité oyo comme on a parce que Kimbuku Mombata nous allons moko nzamba tie kati nesikoyo na verdade de salva ou ezali cède na église chrétienne au assemblée chrétienne yango nde naza kotambwisa na bolingo na nzambe na kombo na Yesu Kristo vraiment wana vraiment ezali identité nanga pour le moment nazali marié père il y a au moins 8 enfants nazana bango pelongo là où il y a quand même 6 garçons et 2 filles. Merci beaucoup pasteur. Est-ce que tu connais papa de Josali combien d'années dans le ministère? Bon, dans le ministère nazana 30 ans il y a ministère depuis 86 na banaki ministère na niveau ya Kisasa na zalaki na Kingasani surtout na veni Mweneditu esikani na banaki ministère oyo ndenge nzamba pesa kingai de 86 nde ministère pastoral e bandaki tina ndenge na komi lelo oyo donc ce que totangi malamu du CP na ko 31 ans ya ministère pastoral. Pasteur obi ke kosala 30 ans na ministère na makamba nzambe ezali facilité na bandi papa okozala exemplaire ou bien okozala peut-être peu guide ou bien aide pour na bana nzambe ba ko lidérer surtout na sujet auto partager ensemble le lot sur quel est ton problème. Papa tozana monde tozo vivre monde actuel ba problème comme di bana nzambe et belé batu misusu bakanisaka ke soki azolia bien azolala pe bien azana vie sociale bien et que azana problème ité mais tozo mona na vie ya lelo mutu soki alali na butu o se déroulera pendant la nuit donc toyeba kangote papa okoki ko expliquer mutu pour à comprendre mukie ko lia ko mela yango ndiza solution ya vite. Si Kolia comme la eza solution à vite mais la ligne de partie à vie physique que nous menons sur terre. Quand est normal pour la montagne.
pour s'occuper kolia comme les athées nzoto ekozanga pe mai na makila est très important la vie physique mais d'une façon spirituelle tous appels na makambe belé o eko sunga biso o ezali pe manquement ya peuple mingi awana se ya moyo ndenge to siliko van ezo senga ke batu oyo baluka lolenge nini pe bakoyi kobika ezana ba problème moko social ezana ba problème pe physique oyo ezo senga ke d'une façon physique batu ba régler ba situation oyo mais ça pena ba problème moko très spirituel mutu muswa ko kozala na maladie wana eza mutu passe eza dango ebele que peut-être aucun hôpital bapesi yo kinini bapesi yo paracétamol ndenge tobengaka novalgine omeli obiki mais ça pena batu musu bazana mutu passe mais mutu passe on eza même mutu passe ezalaki passe na ndeko mais ça na deux formes eza na mutu passe moko eza normal eza pas même lié na l'esprit mais ça na mutu mususu ezali lié na l'esprit et ces esprits ezo senga ezo médicament c'est la force donc la force où ezali puissance ya nzambe o ekoki kolukate esprit oeti capote mutu passe pe esi la katina mutu donc l'une des causes na ko koloba mo muke na pese exemple entre deux problèmes ekoki ko gérer katina mutu donc na mutu passe eza normal que mutu azui kisi moko ameli pe mutu passe sili mais ça pe anormal mutu passe musezo senga puissance ya nzambe celui qui est le docteur des docteurs na puissance na ye pe mutu passe wana ezali borné peut-être na esprit mauvais et ces esprits mauvais faut quitter ezo senga puissance et cette puissance ezali eza ba prière o ko ko sala na kombo na Yesu Kristo pe milimo etiki mutu pe mutu passe sili katina ye Pasteur Rubike pas indongo lobby au décomposant en deux parties et ça na ba frère mususu famille na bango depuis ba botama batangi classe baki koluka misala basali ba examen ensemble na baninga yekuta leki baninga na mayele mais au moment jour bosala appel pour banda musala ya zuiti ba misu bazui na ba famille mususu mona basi sara ba classe ti ba bala kapeti chiko c'est que problème wana isa face spirituelle si et koki kozala pende spirituel hein et koki kozala spirituel pour to moni mitema mabe pour tous en dernier temps et na dernier temps exactement moko oyo diable asili ko kita pona pour ça les alliés étaient aiba ko détruire peuple de Dieu ndenge nzamba tia mukilene na sena moy si bato ebele ndenge tozolo baboy bakangama astangi na ye asilisi ba classe na ye diplôme na ye si place wana monde à ténèbres et bandi ko travailler diplôme wana et même yango yozo si ma papier apamba même comme c'est dans monde à ténèbres donc ils appellent belé abatu to moni to zapena par exemple belé na suite ya ministère na ngapende nzama memangai zo mona mwana mususu asilisi betidi na ye mais diplôme na ye mama na ye na noko na ye ba utiliser yango na monde à ténèbres ba koma ba reine moko koma reine mususu koma roi et chaque fois on passe dans l'examen d'état bazwa diplôme mwana ba kena nango na monde wana bango ba koma ba roi ye o ale kaka ba examen d'état tango ya zo bango bazo mema diplôme mwana koto yo mwana zo lela zo luka me na ko sala ndenge nini na ko sala ndenge nini mais nzoka ne basi ba memaka toujours chaque fois mwana bata tona maele akena classe aza le premier les recommande examen d'état azuité or que monde na bazo mema diplôme na ye et mutabani kolela to moni ndenge na kati na ministère na biso pe ndenge to memi et suka nango nzambe lokola salaka asalaki dans ce sens que mwana oyo akeno ko mona sika ba memaka misala na ye hein mais toujours le baboy na mwana wana moyena kene musika ezate na mwana wana na suka nango en tout cas blague ezate azwaka lecheta ba mi mama pe mama wana kufa atika pe mokili naza ko se rappeler na tango wana biso tozalaki na niveau ya Kingasani nous avons vécu tout ça ozo mona na côté ya mukali problème wana salamaka pe mama oyo akenda a papier beza bambeli na mwana lela kamiko pour essayer découvrir que bato zo sala yebo ainda propre maman na ye total ndenge ni mokile komi lelo mawana mitema na bato esili donc c'est-à-dire voir même ataku de maman ben papa na yo akoki ko détruire yo donc ce qui maman tata oya bocha de bon mokile za ndenge bongo ba famille mususu bazo mona mwana kingandi ye lobi akobima licencié akobima docteur aya okoma ndenge nini sur place batake problème na yo batake
diplôme na yo ozwi na yo osilisi pe oluka musala ozwaka te okende bozwaka te or que basima mema diplôme na yo bakoma kotravaille yango na monde ya ténèbre yo oyo olembi okomi kutu mpaka ozoluka ndenge nini okoki koluka me ozokoka lisu te ekomi losu grand problème na kati ya vie omoni ntango nyonso okangami na ndako ya mama moyo bimeza te mpo oza na place te okoki kokende nzoka nde bakanga yo déjà na monde ya ténèbre. Ça c'est une réalité parce que diable azali koopéra aza koluka mpe ndenge nakoki kodétruire mosala na ye yango wana ebela bato lelo tozolela bagene mingi bazolela bazoluka ndenge bakoki kosan sortir. Ils ne parviennent pas parce que bazocomprendre esika nini bakoki kokende eza likama munganga te. Mais nous avons un docteur de docteur qui peut quand même résoudre ces problèmes. Que bakoki reçoit même batama na seya mami diplôme wana na seya mai la puissance du Seigneur Jésus et ko kita kuna pe elongoli diplôme wana ngai na viva biloko wana ngai yo nazo yebisa bino na viva eloko wana comme étant un ingénieur ngai na sili saka pe na ista mais j'ai vécu tous ces problèmes na vivre on a passé mal mais avec la puissance du Seigneur avec tant de temps on a vandaki suka nango Dieu m'a révélé. Diplôme nanga na kolelo na persévérer toujours na parole. Diplôme nanga bango moko bata monde ténèbre nzamba miasar bango a déranger bango kuna diplôme nanga ezonga et yango nde sunganga ke lelo pe nzamba sungi pia ke nazo sala musana nzambe je suis que personne pe nazo sala na pe na société nazo sala à part musana nzambe pe ndenge nazali boy pour une suite à diplôme mana mais dans les temps dans l'époque j'ai souffert na souffrir na luka musala te na kene boete na kota boete na bima boete nzorande bango bakanga mais au fil du temps avec la puissance du Seigneur Dieu quand même m'a libéré lelo naza bien diplôme nanga on est sala pe lelo nzambe pas sala na nzela na yango donc mingi pe basana ba problème moy vanda zo luka zonga bolelo be ingénieur ba komi ko telenga na pambala akene ba zonga ba souffrir docteur de la loi docteur na katia makamo mais tala souffrance zo vivre. Donc, Makambo est la réalité. Ils ont salam mingi. Pasteur, est-ce que vous pouvez expliquer le peuple de Dieu bazolanda biso surtout bato bazana libana mboka. Ndenge pa yo limboli likambo yo. Obiki mutu msusu anormalisa problème na ye. Akoma komona ngo normal. Nous voyons en Europe, moi si oyo aboti bana za banimi balemi satu alingi neta msu mobilité comme mundele ngapo nanga na lobake mindele baebi ko faciliter mabe muto vivre nango kaka a se déclarer une femme libre mundela zo futa et salaire comme femme libre mundela zo futa bana autobengi droit de l'homme peut-être ils appellent bien mais en normalisant mon vie qui célibataire ils bien azana deuxième bureau akinaka ni pe église azomuna ngo pesa nango normal na famille na bango bana basi babala kati. Mais baza kitoko le motémo ki kitoko et aveugle ye azane na moi chéri na ya kalala ka abzonga kana ye amoni vie wana ezali normal bana mibali bakenda poto azozwa mukanda te banda ki poto azwa mukanda te azozwa musala te akoma komituna na zonga na ngai ata Afrique. Est-ce que Afrique n'aime te pesa bango solution pour bazwa solution ba problème wana il faut pas tourner regard na bango sikani. Oui, le problème, ça c'est une réalité des choses. Selon le combat, nous vivre les gens dans Sénamoy, Bitumba, Mutumo, Atakoy, Kotilango Tembe. Namakambo, et Koizala, Nakoy, Kopesa, moi, Moké, na décence. Et Koizala, faute, ya Yomoko, Muto, Simbi, Oyo, Zana, Likambo, diplôme, na yo, Vinayo. Moussoso pe, et Koizala, Mutema, Mabe, Yabatu. Oyo batelemeli likamuna yo ozali na poto bien sûr okenda oluka boye mabe ozonga boye mabe okene boye mabe yango mingi balobaka tamuso ozosalika moyo lobeza te bayokaka moto asi akoma na poto pona nini bakonseil na bakolo bapesaka biso mpe lisusu pona nini po eza na bato mingi ntango ezokende azolanda yo azokombato bisika nyonso ezokende nga na viva yango nazokende mosala naza na diplôme nake luka mosala place nazokende lelo balobi nanga si musala eza lobi mais na quel lobi balobi musala eza te oyo lali na butu bazoseka yo omoni tozwi yo lelo komoka eza te c'est-à-dire bakoki mpe kolanda yo même esika yo ozali monde aténèbre ezokombattre yo okoki komona mpenza vite oluka boye mabe ozonga boye mabe okota boye mabe oloba na kosala nini boye pourquoi les autres baza koavancer mais yo oza koavancer te biloko oyo ezosenga même basi na niveau ya bandako bazali pena lié na monde moko ténèbre très forte oza mwana mwasi oza kitoko tout consort mais na monde ténèbre ozalaka mwasi ya bato
molimo na yo ozomona kaka ke na butu soko lali bazomema yo ozoyeba te nani amemaka yo ozolala peut-être ozolala na mobali ozoyeba te mobali wana nani yo nano bala te mais ozomona ozolala na mobali. Est-ce que vous comprenez quand même eloko wana bato ebele bazovivre makambo oyo basi to mibali mobali la mokabo azali asi apoli moi ça la mokabo a sentir neti awuti kosala de relation sexuelle na moto nyonso wana eza nini mais oza mwasi kitoko mibali bazoleka bazotala yo lobi ono wumeli na ndako ya mama kaka wana bani kobota eloko moko te do monde a ténèbres kanga même libalo ko yuko zwate po ozalaka mwasi na bango na butu oso bota bana 5 6 olala kaka na ndoto ozomona ka bana ozotama na bana mais bana wana ba witi wapi eza monde a ténèbres donc eza mawa yango ezo senga pena mutu na lolengo oyo eza na place musute oyo ko yuko zwa solution problème so ke ezali na nzela Christ te donc Christ il est la puissance. Et cette puissance, c'est ça qui libère. C'est ça qui donne la vie. Et Mingi, Bazali en vie. C'est pour ça que Christ nous a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Pour Nanine, il y a mon akezane bela batubaza ko kangabaza ba kufi. Azotamula ne mazamo kufi. Yozo mona ke nazali. Or ko zate basiba mema déjà monde na monde. Ba mema vino déjà na monde à ténèbres. Mais bon mo inayo, eza bloqué quelque part. Yozo tambulo zo bima anga ibote ngai boy. Mais vous allez toujours guider, vous allez téléguider par quelqu'un, par un esprit. Derrière tout, il y a un esprit. Derrière tout, il y a un esprit. Et cet esprit, et que vous allez l'esprit mabé, au péso déranger, même foyer nabino, même famille nabino, même bon mo inayo moko. Donc, de solution, et zakara pa ya Christ. Pasteur, oyebi soki mutu, même le Bible lobi, kozanga koyeba ezali wayandambo. Pas yuti ko relater bien, surtout makambo famille. Mutu alali ayebite ke ou bien azo sentir qu'elle ali vraiment na mobile mais na vie normale boye azana libala te babenge ngo mingi nous le noir to yebi yango bien tozana kata ba coutume ya biso batu mwindu ekolo na ekolo ezana ba coutume yango neti ba Congo balobaka mingi bazana babenga yango bankuyu misusu babenga yango azana na code ya famille. Et puis, misusu neti ngai moko boye normalement famille na biso ba na bonne komona mingi la famille ba maman bazaki na ba nzungu na ba kalebas moko ko sala trop de cérémonies donc biloko wana ekanga tellement mabota ekanga ba famille belé bazali na ba lien ya makila donc ba avancaka te mutu ata bouger ndenge nini na bouger ndenge aza ko se retrouver te. Est-ce que misusu pe ba lobaka que na nzela nzambe ezorumela? Est-ce que Nandela Nzambe vraiment makambone ou melaka pour nous jouer la solution? Bon, Nandela Nzambe makambone ou melaka te. Et ou mela soki yo moko linge ou mela. So mona pour makanisi no soki ezali déjà libanda likambo itali bon Nzambe yeba ke ou mela. Mais soki pendant motoche lika c'est pour cela même Christ nous disait tout le temps la foi. Pour que pour nani la foi. Pour ce que vous avez avec ce grand courage que tu as, je pense que solution est allée très rapide. Vous comprenez la solution est allée très rapide. Christ lui-même, et ça n'a pas tout bazaki pe na ba difficulté bazui là sur place. Mais Christ azotala na no kondimana ya batuana. Pe azotala courage nini bato bazalaki na yango. Et ce courage, c'est ça qui faisait que même Christ a opéré de grands miracles. Mingazolo ba ke oui, ma fille, ta foi t'a sauvé. Prends courage. Tala eloko ya ndengwana et sur place nako sala oyo ozana posa na sala pe asali sur place soka sala ki mokaka tana telemi sur place. C'est ça que Jésus faisait. De l'ingoloba courage no moko personnel soko tchepena molende okomona pe résultat na yo mais soko lobi ke bon ezo umela elingoloba yonde okotite na bonzambe wana kota na bonzambe umela na bonzambe okosentir pena likamoneza très rapidement pe kozala okozwa solution. Excusez-moi un peu, pasteur, que Jésus-Christ a fait un miracle, on est qui à Kala. Lelo, Jésus-Christ a ça la raté. Parce que Bazumon a serviteur et en Zambie. Bazumon a binôme Zamba suscité pour prêcher parole. Mingi ba se confier pas ba pasteur, pas ba prophète, ba apôtre, ba zoa solution na ba problème na bango. Et puis ça bango ba découragement ba vanda na bandako. Soko keka côté ya Jésus-Christ abia ici na mona trop. Et si na yoka trop na mona changement te. Pour nini parce que ça dû peut-être ya et le comme quoi qui déception pas serviteur mon de Dieu. Donc et ça dit que comme on a ba doute, incrédulité, en dimanche que Jésus-Christ en ça.
Bon, Kondima, tango mutale biso likambo, waza mosali na Nzambe. Je pense ce qui totalement présent malamu, ezana basala Nzambe mingi, même lui-même Dieu a quitté, a ABC. Moi, ça m'a à lobby, dans la même époque, il y a que okobota mwana. Pe azela ki n'époque wana, asala ki nini? Abota ki mwana. Place à Sarah, c'était même chose. Patubaye, le monde n'est pas yokobota. Azelipe, donc il y a toujours un temps. Même lui-même David, baye bapakule mafuta, yonde okokoma mukonzi. Ce n'était pas le même jour David à soi qui bokonzana, azonga ki susu na zamba. Agena ko batela su bampate. Aoumelaki, c'était dans les plans de Dieu, penzamba kenaki kosana. Bosala nzamba ko yebisake non. Ndenge zawana nzambe akopambolo pe nzamba kosalela yo umela to yebite alobi no teke inane nzamba kosala mais alobi no nzamba kosala nini akopambola yo nzamba kosalela yo. Il faut avoir toujours cette foi. C'est pour cela mon nzamba azali koluka même foi tango Yesu tango na biso lelo eza la différence mon côté nzamba wana zo sala Jean 5:17 lobiete mon père agit moi aussi j'agis donc elingo loba tango nyonso nkolo zo sala nous sommes basé sur le fondement des apôtres. Et c'est ça l'enseignement que Jésus nous a laissé. Les apôtres ont continué selon Jésus. Nous continuons selon les apôtres, selon Jésus aussi. Et lelo oyo, nazana kondima ke soki na lobi, na kombo na Yesu wana. Yeba ke usalamela yo. Mais yo moko, soko baniko chabadu teza pasi. Tala papa, maman. Ngai nzamba lobela nga likamo moko il y a 25 ans. Il m'a dit comme ça, bon écoute, j'étais encore très minime, mais donc pauvre, mais Dieu me révélait et moi j'étais dans l'église de Dieu. L'église Tangonesaki à Mandala. Bisous dans l'église à Mandala, toujours Kemba, toujours lié à la difficulté, n'a pas signos. Mais 25 ans après, Dieu me révéla, écoute, je ferai de toi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce que Dieu m'a révélé il y a 25 ans, c'est ça que moi je suis en train de vivre aujourd'hui. Après au moins 25 à 30 ans de ministère, nous allons vivre ce qu'on appelle Zamba Lobela Kinga. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on a un exemple. À cette époque-là, très pauvre qu'on était, mais ce que Dieu a fait, il m'a dit, au moins ne te dérange pas. Yo kende. O futa tikete et loko mokote. Obano kende. Batu bawono supporter yo. Mokolo mokote yo kenda na poto wana. Obimisa mbongo na yo. Oh, moi j'étais encore très minime. À cette époque, il y a au moins 30 ans de ministère Tilelo. Mais Dieu a réalisé sa promesse. Ponanini. Nga étant que dans la parole, natala ki likamwana te. Mais nga natala ki était les royaumes. Je savais que Dieu m'a promis, mais nous sommes toujours persévérants dans la parole. Et cette parole, aujourd'hui, a fait un résultat. Et ces résultats, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Ce que Dieu m'a parlé, c'est ça que je vis maintenant. Tant qu'on a la société a foutu ma camougnon, même les bateaux a foutu kende, na tamboli la porte na soba tout nanga mais osonga obe osonga te. Na oh na songa te pona ninga na songa na Afrique. Bateau asoka moi. Mais non, baba kanisi siko batali vi na ngandenge zalaki. Mais non, c'était dans la parole. J'ai compris que c'était une révélation de Dieu. Il y a au moins 30 ans. Na kei 5 fois na vani na katero pana mais na foutu tige na ngate, c'est le lui-même Dieu. Donc c'est ça que je peux quand même témoigner pour les autres. Il faut persévérer. C'est Jacob, persévérer. Qu'on condamne batute pour moutaper sakate, moutaper sakeza bobele nzambe. Non senga, baba non c'est les biso image, il y a prédication au pas à télé lelo et ça la bénéfique tout l'anango attentivement. Après tonto rozonga tout sola soumala. Pour Jésus,
A pessoa que iniciar aqui tirou uma bancada de nada, meteu à frente da casa dele, está a vender swinga, bolacha, devagar, um homem. Aí você está esperando, papá, me dá só uns 50 aí. Papá, me dá só uns 100 aí. Você está onde? Você não vai receber nada. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, minha mãe. Aleluia. Amém. Pensa bem na tua vida. Seja tarde,
Alléluia. Alléluia. Toute personne, elle est là qui travaille pour vous faire. Quelqu'un a tombé pour vous faire. Alléluia. Tout ici. Elle est qui? Elle passe à l'église de Dieu. Pour qui? Elle savait. Pour qu'elle était maman. Fais du Seigneur. A pessoa. Quando ele se entrega na obra de Deus, ele não recua. Porque ele sabe aonde que ele saiu. Amém? Se você não sabe aonde que você saíste, é difícil você servir a Deus. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Wewe mesmo nada mesmo na vida, nada. Ambaye ainda metia jimboma na cabeça para ir vender. A nossa cara é a casa ainda tinha uma chapa de lado. Os outros ainda comia bem, bebia bem, você está sendo aí. Aleluia. Ia na escola através da pé. É muito sofrimento. Aleluia. Procurava nada. Isso é do povo que Deus dava. Mas uma coisa, quando Deus te ama, Ele abre um caminho. Qual é esse caminho? É o caminho de conhecer a Deus. Quem é esse Deus? É o Jesus. Que liberta. Vida, vida. Jesus. No 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 17, a Bíblia diz: havia um certo homem. Esse homem, o nome de Naamã. O que ele fez? Aleluia! Ele foi uma pessoa. Ele é um homem missionário. O rei, o rei amava muito. Era um homem que levava o tropa de si. É um homem muito importante. Aleluia!
Até chegar no meio de Israel. Ele apresentou a carta. O rei de Israel. O rei de Israel. Depois de mim, esse homem vai procurar. Quem vai contra mim? Eu não posso. Curar o leproso. Eu não sou Deus. Para tirar o leproso. A Bíblia diz: o rei de Israel era a sua roupa. Porque ele estava vendo. Com ele é impossível. Mas eu vou te dizer: com o nosso Deus tudo é possível. Oh, merci beaucoup notre grand réalisateur Sergio Naïmach Kitoko, vraiment Touruti Kolanda Mate Ande Konanga. J'ai toujours l'habitude de vous dire que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pasteur Alimboli Malamu que solution à problème na biso ezaka kati na Jésus-Christ. Yom dozo quand ta vie n'est normal, eza normalité c'est tout un problème. Ba problème ils ont préoccupé biso ebele. Nazali ko remercier encore papa nakoki jamais kozala ingrate na lobara toujours. Sotoza Mulia Batayadola lelo c'est parce que tongo idée zalaki mukie nzamba chaki inspiration na kati un grand monsieur Papa José Pierre Diavanga en Paris, Nzambe Papa Pambolayo, il est le responsable du journal Eben en Paris. Azamoko ba collaborateur na biso ya émission Mulia Batayadola. Ce que nous contacté biso na Belgique, c'est la maman Bibi Tantona Niangi, l'épouse de Papa Jacques Kakwit. Azana Belgique, lingo mona Mulia Batayadola na Belgique, au contacté maman Bibi Tantona. Tous appelons le couple Vicky El Ozana et Mado Bikembo bango bazana Irlande. Ce nous contacté Mulia Batayadola au na Irlande. Ba collaborateur na biso ya Irlande bangoana. Merci vraiment pour na image kitoko papa na singi que exhorter peuple de Dieu surtout bato bazotala biso partout ici kabazali na Amérique misusu ba koma na poto ba peut-être sika ba ovanda lilobezate papa exhorter sa bango que quel que soit problème na yo Jésus-Christ a résoudre. Oui, quel que soit problème na yo c'est le thème nabiso ils ont la langue portugaise quoi le problème o problème est pas et c'est uma pergunta ezali
motuna wana ngai motuna tunyango te mais problème muta tunyango eza bobele nkolo nzambe yende azali kolo ya batu aza kolo ya batu et ayokelaki biso pena mawa tango amoni bato babani komitungisa bato bakomi na baproblème lolenge na lolenge esengelaki aluka ndenge nini nakoki kobikisa. C'était ça aussi sa mission de quitter son trône pour aya awa akiti na se pour aya toujours kopesa biso solution na baproblème tozalaki na yango. Okoki kozala na problème ya ndenge nini epai na nzambe tout est possible. Moko taloba pa na yo ke nzambe aza limité now. Nzambe epai na ye nyonso ezali oyo zoluka pe yo kozwa yango. Komi tungisaka mingi te tango yo moni koza na problème. Ebongi nde otala esika ya nani oyo kopesa problème na yo. Na mutu okozwa solution te. Mais solution ezaka pa ya Christ. C'est lui-même Dieu qui est descendu sur cette terre. Il a même laissé son trône. C'est pour ça même la Bible, Emmanuel, Dieu parmi son peuple, il est dans nous et nous sommes dans lui. Si nous l'acceptons comme Seigneur, tamé sauveur de notre vie. Donc vivre la réalité, on a un lobby. Le problème est que ça, on est belé quand tu n'as vu à Batou. Mais là, comment on a une solution à ce problème, c'est Christ, par sa puissance. À travers ces hommes de Dieu, à travers Batunaï Bananaï, Basalo Yachekati Nanzere Oyo, Nanzera Bango Nzambazo Sala Poete Batuana, Bakangola, Batuana Bazo Pevi, Boyo Kakamingi Maloba Nanzambe. Parce qu'en écoutant, c'est là où nous recevons aussi notre foi. Et cette foi, c'est ça qui fait que nous vivons aussi de bonnes choses dans notre vie. Ce qui te ont accepté. Na mitema na biso pe toza ko mettre foi te na ce que nous sommes en train d'attendre, c'est-à-dire c'est très difficile pe poto vivre ba vérité ba puissance to ba résultat moko positif dans notre vie na obiso zali ko mitungisama pona tina na yango na yebi ke bato ebele baza na tango moko bazo passer zali très difficile mais là on azo senga na bino botale la mutu musu te Christ. Le kola Moïse a élevé qui dans désert serpent de rein et le Christ a été élevé ici. Nous devons voir, nous devons tourner nos yeux vers cet homme. C'est lui qui est le seul maître qui peut réaliser, qui peut donner la vie à chacun de nous. Même dans nos tourments, même dans nos problèmes, il est là pour résoudre tous nos problèmes. C'est pour cela, mon frère, kokene musikate, kokene bangangate, bangango kokufa. Okene li felo. Mais nganga muneno na koyi koyi bisayo azali nganga ya banganga, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et là tu verras un grand résultat dans ta vie. Nazali kwa sire yo ko kende kote mususu te. Zana confiance na pasteur na yo. Na makamazo ebisa yo. Ateke ko bumela mena yebi ke résultat ko zala. Ako peso toli lo lenge nini parce que ngonga mususu solution musu ali procès et ce procès landa yango malembe ti suka nango okeno mona nini nzamba ko salela yo. Merci beaucoup, pasteur. Mais ce qui n'a coûté na montunité à lobby, n'a soana pasteur qui beaucoup parce que tant watia qui est exhorté na makas, neti bosso qui papa José Tourel n'a coûté anayo, papa Blaise Moulé, les gas Mafina, maman Serena, ma bitum tout soana pasteur qui beaucoup mombata, contact nayo. Parce que les serviteurs, posant pona, bolimbo la cabane en Zambie chaque fois, c'est ça votre travail. Je sais Christ a capacité, bino pour prêcher l'évangile, même na fond ya mokili. Donc bazana bango dina, bazana bango musika mama bibi tantona, madobi kembo, mais na ndenge nzamba zo pesa batu mayele, ou le tokona moyen ba téléphone, pas iso pesi contact no ezalapi. Oui, numéro de téléphone nanga ezali 921 54 82 50 921 54 82 50. Yango ndeza numéro ya téléphone nangai. Mais soki na niveau à Luanda ozana posa okuta nanga rapidement nazalia wana na Kazenga na sima ya tanki yama ya Kazenga église ezaliawa tango nyonso nazali soko ye okukuta nangai on s'est renseigné bisayo pendant l'église est toujours ouverte, il y a quelqu'un toujours qui est là ou à yambayo pe akoye bisayo de horaire ya pasteur surtout samedi à partir de après-midi nazaka toujours na bureau nazozela nani oyazana problème nae
alors soko za na libanda peut-être za na difficulté na niveau ya Belgique na Bruxelles toza pe na église msweza wana pasteur Jeferino Mutayaya azawana na niveau ya Grèce toza pe na mwana ya biso pasteur Eric azape wana moto na Nzambe. Donc soki aucun na Grèce na Athènes peut-être pour ko kutana ko se renseigner malamu pour oyeba ndenge pour ko atteindre biso rapidement na niveau na biso awa ya Luanda. Donc awa na Luanda nde sika tovandi. Pasteur bakombwana otangi bazali église mususu bien bazali moko ya bana ya kati église ya Salva. Non baza penza bana ya biso ya Vedad Salva. Vedad Salva bazalaki pawa bakepe kuna na mission ndenge tozolo baboye baza pene église nene penze vandi wana pe bazoko kamba baza ba pasteur baza ba pasteur. Donc ça veut dire que le pasteur qui beaucoup Mombata, Ozali papa, Ozali kokamba bana ebele. Merci vraiment pasteur, ce qui nous va permettre la prochaine numéro de Okutana. C'est ça mon travail, Zamba Pambola Biso. Nous allons remercier Bino Bacheur Retournante. Oh, toujours besoin de temps. Il y a qu'à charger la unité na Bino pour Bolanda Biso. Boyoki pasteur a PC programme, il est là disponible pour le peuple de Dieu samedi à Maramutu Nyonso. Contact numéro ce que vous quittez et que vous passez la bande passante pour la bénéficiaire. Bah serviteur de Dieu, bazana bango wana pour ça musana bango mende, il faut un peu du respect parce que Webike bazaba homme responsable tango zobenga faut ko ebape heure ni ozobenga. Pasteur expliquez bien quel que soit moyen ya problème na yo ozana stérilité au 25 ans 10 ans 15 ans 20 ans na libala obotarate bino pe bovai na famille bana basi babala raté bana mimali via kishomer OK poto ozozwa documenté OK poto na baninga ensemble baninga bazu misala yozu musalate to yebi bien coutume na biso ba noir tozana ba kodia tozana bandunga ba bokoko et kanga ba mabota baste ba donc ba problème est belé mais le pasteur a dit rien n'est impossible à notre Dieu. Merci pasteur, vraiment na bénéficié mingi na parti wana que rien n'est impossible à notre Dieu parce que batu mingi bakantara ba problème na bango et koki jamais kozo ba solution. Toyoki un peu témoignage à paille à lobby que azalaki na ba problème parce que à part qui pasteur paie il travaille. Diplôme n'est qui enfermé quelque part mais na ba prière na ko rumela na présence en Zambé a eu problème naie. Partout ici Kabozali Zambé zakaka moko. Ils ont un problème mon côté où il est keli Nzambé na biso mais il faut avoir la foi na bénéficier pe pasteur à lobby, il faut avoir la foi et avoir la patience. Assistant qui présent na heure à réalisation il y a émission na biso Papa Doli Tukuta. Merci vraiment na fongolé libiso porte parce que pour tout coûter un peu na pasteur c'était pas facile. C'est grâce à Papa Doli Tukuta directement parce que ça c'est mon travail mon bataille dans sala musala pour na ko satisfaire bino mais c'est bino que na ba site nyonso zaka na site moko oyo lo bara vérité pas de tricage oui bien ou bien mon bataille dans soko koti ezali émission oyo lo bara vérité ezaka pas le boss Raf Ngindo na Congo Promotive ba site nyonso okanga nango mais ara na site moko oso beti 6h0 et à 2h ozo ba information vrai peu bénéfique ezaka pas Yomoko le Raf Ngindo na Congo Promotive. Merci, nous allons remercier ma partenaire officiel de l'émission Oyomoulia Bataliadora. Je vois là artiste Mounene, vous allez le Taliban, nous allons comme on a le Parisien Dodo Diavanga, merci beaucoup. La maman Bibi Tantona Niyangi, merci beaucoup. Mariette Ngola, merci toute la famille Bikebo. Merci beaucoup. Et papa Alphonse Solomanga. Famille Bikebo, tous toujours ensemble. Pati Bikebo, ce qui nous va permettre au prochain numéro de Okutana. Zemi angole comme déjà 4 mois yango na okosate. Bon manaki mkolo wana ya résultat na la bino mais c'est so bondimaki te botala siko nenge komi 4 mois mobimba. Tembeza te boya na bino awa ba histoire lo izate. Tala nenga komi. Eh maman, eza vérité. Na lobi que non bon, tout une difficulté makasi mais solution yango tozui. Eza ya koloba isusu mingi te. Ah, ngana ya papa foncer. Na banaki ko kanga zemite. Mais na ngolo ya pa France pe Nzambe, Nzamba sunga le na zwa mwa na ye.
yango na ekomisa monene ya nzambe soki boye papa afonsi na maladi nyonso oyo oza nango ezala hernie ezala mbasu eyala nini soki wana kondima na otie likeke parfois soki asimbi yo nzambe akosunga mpe okobika yango nazali kala mposa oyebisa bino boya toyizela bino boya nayo nayaki na papa Alphonse natambolaki mingi nazwaki lobiko te na bandaki koluka mwana ntango nakombika na papa Alphonse vraiment nazwi vraiment 2 mois nazokende nango déjà mpe naza na zemi résultat yango vraiment naza na zemi ya 2 mois bino kotiaka tembe kotia su tembe te soki oza na mpasi ya koluka mwana yaka kaka na papa Alphonse kozwa mwana facile naye tembe eza te. Centre traditionnel naturel Docteur Afonso, 100% naturel. E o segredo das folhas. Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de la fête, ba bonne année. Na bino dozo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tunanga siko kitiamo na combien a commis ce prix na combien c'est plati va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télévision na 85 livres ya pamba et tunanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut ce abonnement c'est plati va que le cause de la période ba fête na peut se bango na 85 livres et na ba se bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazolela inge olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV libiso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela merci.